babila mikati na kolo Nous vous souhaitons de tout cœur la bienvenue. biso tozali kozongtinda bino oyei bolamu na kombo na kolo na biso Que le Yesu. Seigneur soit loué et remercié. Kolo na biso azwa Que lokumu mpe nous vivions asanzolama encore dans le temps de la na grâce. lolenge ke biso ozali kobika na ntango na ngolu Nous pouvons encore nous réunir mpe au nom de Jésus tokoki sans lisusu être kosangana dérangés na kombo na Yesu pour Kristo wana bazali entendre la sainte kobundisa parole biso de te Dieu. na ntina ete tokoka koyoka liloba na ye na bule. Toutes les vierges entendent maintenant le dernier Oyo appel baseka nyonso bango bazali pour la koyoka rencontre. kobengani ya suka mpona kokutana Beaucoup de na précieux nkolo. bien-aimés nous ont déjà précédés dans la Bandeko na mort. biso mingi Ils ont basi combattu bakufi le bon bango combat babundaki de la etumba foi oyo ya et malamu ya achevé kondima leur mpe bango basukisaki na C'est le mosala na cas de bango. notre bien-aimé frère Wana Daniel tozali Gaston, kokanisa bandeko na biso Daniel Gaston qui est décédé le 7 oyo mars atiki à biso l'âge de le 7 27 mars ans oyo seulement. na mbula ya 27 ans seulement. Et 3 jours après, Mpe mikolo misato elandi sa grand-mère bien-aimée, koko Elspeth na ye Gassman, l'a ndeko na suivi biso à Piespet l'âge ye mpe alandaki de 80. na mbula oyo esi ekoli na 91 ans to 91 ans. Son temps de souffrance, Wana Daniel a toujours ntango prononcé à azalaki haute voix kobela ndeko na biso azalaki koganga toujours na mongongo makasi Jésus est ye azalaki vainqueur. koloba ete nkolo na biso azali molongi, nkolo azali na bomoi. Animé par la confiance Ye divine, azalaki na elikya oyo ezawuti na Nzambe. ont accepté Bakufi na yo l'immense mibale oyo œuvre de bango bandimaki rédemption de mosala Golgotha oyo nini et nkolo ont pu asalelaki biso kuna na entrer Golgota. par les portes Mpe d'or. tondimi ete bango bakoti na ekuke oyo ya wolo. Que le Amen. Dieu fidèle Tika ete puisse nous Nzambe apprendre moyenge nous beni aussi à compter akoka nos kosala jours, biso mpe ngolo tokoka afin que kotanga mikolo na biso nous na ntina ete puissions acquérir de la sagesse. tokoka kozwa oyo ezali Avant que nous ne prions, mayele. j'aimerais Liboso na lire biso tokoka kobondela un passage de nalingi consolation tiré tokoka de kotanga Matthieu liloba chapitre moko 5, oyo verset 3 ekopesa biso à lisusu 12. elikya Matthieu na Matthieu chapitre 5 verset 3 kobanda na verset 3 verset tina 3. 10. Na verset 3 Bienheureux esengo les pauvres na en baoyo esprit, bazali car bazangi le bozwi royaume des cieux na est à molimo eux. mpo nete bokonzi na Nzambe ezali mpo na Bienheureux bango. ceux qui sont Bozwi affligés, ezali na car baoyo ils bazali seront konyokwama consolés. mpasi konyokwama mpo na ete bango bakozala Bienheureux les baoyo doux, bakosungama. car ils Esengo hériteront. na baoyo Bienheureux ceux qui ont faim et soif de esengo la na justice, oyo bazali na nzala car mpe ils posa seront ya kozala bayenge beni mpo nete bango bakozala bienheureux les konsole. miséricordieux, Esengo na baoyo car batondi na ils mawa obtiendront mpo nete bango miséricorde. bakozwa mawa. Bienheureux ceux Esengo qui ont le cœur na pur, baoyo bazali na motema ya car peto ils mpo nete verront bango bakomona Nzambe. bienheureux ceux Esengo qui procurent la na paix, baoyo bazali koluka car kopesa ils kimia seront appelés mpo fils nete de bango Dieu. bakobianga bana na Verset 10. Nzambe. Verset 10. Bienheureux Esengo ceux qui souffrent, na baoyo bazali konyokwama oui, la et qui sont persécutés mpe pour baoyo la bazali justice, konyokola car bango na ntina le oyo royaume ezali des solo cieux est mpo nete bokonzi na Nzambe ezali mpo bienheureux na bango. serez-vous lorsqu'on vous insulte, Esengo ezali lorsqu'on te vous ntango bazali kotuka persécute bino à bazali cause de konyokola moi, bino na ntina na et ngai lorsqu'on dira mpe bazali koloba faussement makambo ya contre vous lokuta toutes sortes de mal. na Verset ntina na 12. bino. Réjouissez-vous et soyez Bokozala dans na l'allégresse, esengo car votre bosepelaka récompense sera mpo nete grande lifuti dans na le bino ciel. ekozala monene kuna na Car c'est likolo. ainsi qu'on a persécuté Ezali nos lolenge wana te pères. banyokolaki basakoli Jusqu'ici, cette puissante oyo parole ti esika ezali liloba na nguya ya Nzambe. que ces 8 béatitudes Tika ete babeatitude oyo nyonso mwambe manifestées to dans 8 nos vies. ekoka komonisama katikati na bomoi na Nous biso. Amen. nous levons. Tokoka kotelema mpo na kobondela. Père céleste, Tata na biso ozali o likolo, nous te remercions pour ta précieuse et tozali kozongisa matondi mpo na elobano na bulu parole mpo nete liloba na yo
ezali solo fidèle dans toutes tes mpe œuvres. oyo ozali sembo na banzela na yo nyonso. Tozongiseli yo Au matondi du cœur, kowuta na motema na ce biso que mobimba tu nous as permis de reconnaître na ntina ete yo par osali biso grâce ngolu le tokoka koyeba na ministère nzela ya ngolu omis de notre frère Branham oyo et oyo de notre frère mokumba Franck, opesi na ntango na rendre ntina na part biso à la véritable na nzela ya ndeko consolation Branham que mpe l'Église Frank épouse na ntina ete dans lingomba na notre yo cœur. ezala kobongisama liboso ya boyei na yo oza lokumu Aujourd'hui, na ntina ete lelo dépose oyo tes cœurs brisés oyo oyo et mitema ya de bato ce que ebukami tu es de tous mpe yo ozali ceux dont kosunga l'esprit baoyo nyonso tu milimo na bango ezali ya lever les kolemba yeux vers totomboli toi miso na biso liboso na yo afin que notre âme sasa epi na ntina ete milimo na biso ekozwa kimia mpona ete ezali kaka na nzela na yo tokowuta kaka na yo nde lisungi na biso ewuti epai nini konsolation na biso mpe elikya na biso ezali kowuta. Nzambe na biso pambola liloba no kati na biso nyonso na lolenge moko oyo nanu tomona te. Pesa biso nyonso makasi nyonso ya sika. Pambola biso nyonso kowutanaka na bozwi no monene ya ngolu na yo nzoto molimo mpe elimo sala na nzela ya molimo na oyo na liloba oyo kope apesa biso na kombo oyo ya bule ya Yesu, amen. Liboso ya kobondela na kotanga mwa ndambo ya makomi kobanda na Romains 5, 1 à 7. Romains chapitre 5 verset ya liboso totelema mpona kotanga likomi wana biso tolongisami na nzela ya kondima biso zali na kimia elongo na Nzambe na nzela ya nkolo na biso Yesu Kristo na nzela na ye biso mpe tozwi na nzela ya kondima na lolenge biso zali kobika sasa epi na nzela ya ngolu mpe biso tozali komikomisa na elikya oyo ya ngolu wana ezali koleka biso tozali komidondwa ata biso tozali konyokwama koyebaka ete konyokola mwa moke oyo yango ezopesa biso pikiliki to motema molai mpe na motema molai biso tozali kozwa elonga kati na komekama mpe na elonga oyo elikya nzoka nde elikya ekosaka te mpona ete bolingo na Nzambe yango esopami na mitema na biso na nzela ya Molimo Santo oyo epesameli biso. Tokoka kobondela. Tata biso ozali likolo na motema na biso mba topesi yo matondi mpona banzembo mpe koleka na oyo etali liloba oyo ezali kolendisa biso mpe na eliki oyo tozali na yango nyonso to ezali kowuta kati na liloba na yo wana ntango nyonso kokoma na suka wana lola mpe mokili kokweya mpe bangombe kokweya boyokani oyo ya kimia yo bongisi na biso yango ekoki kolongwa ata mokolo moko te mpe ngolu na yo ekolongwa te kati na biso mpona ete motuya ezalaki monene mpe tolobi na yo merci na ntina na yango nkolo tozongisi matondi na tika ete yo osombi biso na wolo to mbongo te kasi na makila na yo na nzela na yango bomoi na yo mobimba ebimaki wana yo osopaki makila na yo olo elongo biso tozongisi matondi mpona maso yo osali biso mpe biso ozali kobondela yo na ntina ete kimia oyo ya Nzambe ekoka kokota na mitema na biso mpe yango ekoka kokonza biso lokola yango ekomami
hommes. tika tosala biso bato. Des hommes qui ont trouvé grâce Bato bazwi ngolu et en qui ton esprit mpe na nzela na yo molimo ezali kosala. vit. Bien-aimé Seigneur, Kolo molingami, que chaque parole tika ete miloba moko moko na yo ekoma solo katikati na biso, na kati na biso mpe nous elongo te na biso. recommandons ce service. Tozongiseli yo oyo kosangana na biso ya lelo. Tozali kobondela yo nkolo, Sous la conduite yo koka de kozwa ton biso na komema na molimo na yo. Fais grâce Sala biso pour ngolu parler. na tina ete tokoka koloba mpe na oyo tokoka koyoka. Yo yoki bayebi baposa na biso mpe tozali kobondela mpe mpo na ndeko na biso oyo azali kobela. Tala ye epai nini azali kobela mpe bato nyonso balombi mabondeli nkolo. Nkolo tomoni mpe ndeko na biso Barlie, tika ete yo simba ye, bikisa ye ainsi que tous les autres. kolandanaka na bandeko nyonso. Confirme ta parole Nzambe moyenge beni par des signes. kokisa eloba na nzela ya Nous le croyons bikamwa ainsi. Mais bamiracle. nous serons dans la joie si tu le Biso tondimi ete confirmes. tokotonda na esengo soki yo okokisa yango kati na biso. Nkolo yo yebi oyo ezali susu kotungisama na kati ya mabota na biso, ate ezali wapi Nzambe sembo sunga biso mpe ezala mpona kosolola na biso. Tobondeli yo te yo koka kovanda esika moko na biso solola. Yo ozali koya pa maboko pamba te to na bilaka ya pamba te, kasi liloba na yo yango nde ezali sango malamu oyo monene mpona elimo na biso, molimo mpe nzoto nyonso yango epesameli biso. Sala ete lelo oyo yango ekoka komonisama, ekoka komonisama ete yo ozongiseli biso nyonso. Aleluya. Lokumu masanzoli na kombo na yo na bule. Amen. 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 Nous nous asseyons. Ce n'est pas en vain que c'est écrit. Ezali pamba te yango nde ekomami ete Certains ont hébergé des anges. ezali ndambo ya bato yambi bamwange wana bayebi yango bayebaki te kotalelaka mokanda na ebele. Toyebi te moko te kati na biso ya avandisi na ndako na ye Ange Gabriel to Mikaeli, kasi oyo nyonso bazali komema liloba na Nzambe, bango bazali lokola bamwange. Baange bazali oyo bazali komema sango. Biso mpe tozali komema sango na bule oyo sango na ntango na biso oyo emonisami na pole moko. Ezali kaka ete basolo oyo ya liloba mpe molimo mosantu yango nde koki komonisa yango. Biso tokendaki te na makolo ya mutu moko oyo motangisi munene ya bato, kasi na makolo na nkolo. Mpe biso ozali kondima ete soki nkolo apesi biso oyo lokumu oyo tokoka koyamba oyo nyonso ye alakaki na ntango oyo. Biso mpe bongi na biso tondima ete ye mpe akokokisa mpe ye akokokisa elaka nyonso. Amen. Wana ya solo oyo ebimi na monoko na ye na bule. Kasi oyo ezali kondima moko ya bomoi oyo ezali koningisa mutema na nkolo mpe ezali kosala ete asala akokisa bilaka na ye. Yango nde ezali bokeseni na biso na bamisusu. Biso tokoki kozala lolenge moko te na bamisusu. Biso tokoki kozala te totie na esika ete biso tokoka kotalaka bato lokola biso toleki bango te, kasi biso ozali kotala kaka na miso na biso epai na nkolo oyo akokisi biso tokoka koyoka makambo oyo nyonso. Tozongisi matondi mpo na ndeko na biso mpe oyo lisusu azalaki na mobembo. Mpe biso tokendaki na esika ye akendaki mpe toyebi ndenge nini makambo ezali kobika.
ndenge nini bato bali kobika kuna mpe toyebi ndenge nini molimo na bango ezali mpe toyebi bitumba nini oyo okoleka. Biso toyebi eloko moko te Yesu azali molongi mpe biso soki tozali na ye biso toyebi ete elongo ezali kati na biso elongo na Golgota mpe wana ata milimo nyonso tu ya mabe ekoki kotomboka bango basi balongwami. Biso ezali koloba yango kaka te kasi yo ezali kondima na biso ata kufa esi elongwama. Oui, wana ya solo moto akoloba ete mpo na nini alors bandimi bakufaka lisusu. Bandimi bakufaka te, bakufi bandimi bazongaka kaka na ndako na miso na bato. Bato bakomona ete Lazare akufaki kasi Nkolo alobaki ete ye azali kolala. Kotalelaka Jean 11 verset 11 mpe bato wana balobi ete soki azali kolala nyonso ezali malamu mpo na ye, kasi na suka bango basosolaki eloko nini Nkolo alingaki koloba. Bato nyonso babotami na Nzambe bango bazongaka kaka na ndako, bazali kowumela kuna na seko na seko mpe ekufa ezali eloko moko oyo ezali komema mpasi. Ezali mpe nde olengela kasi mpo na biso ezali ndenge wana te. Ezali eloko moko ezali na suka te kasi yango ezali kaka mwa nzela moke oyo biso tozali kozwa mpona tokende na kuna na ngambo mosusu kuna na paradiso na mboko na kitoko. Soki ebongi ete biso eloko ya kokufa na nzela na kufa yango etali biso te. Kufa ezali na tika na biso te, yango ezali kaka mwa ekuke moko ezali kolengisa. Kasi Nkolo alobaki ete bobanga eloko moko te, ngai nalongi kufa. Alobi ete Nkolo na biso alobi ete ngai nazali kobika bino mpe bokobika. Jean 14:19. Lolenge ya solo ya sekwaki ezali mpe lolenge wana mpe biso mpe tokosekwa lokola ndeko Branham alobaki yango. Biso tozali deja na kati ya libiki oyo, biso tozali deja baoyo batiamaki deja na mwango na Nzambe kokokisama na bomoi na Nkolo. Yango wana nde ekomami na Yohane Jean chapitre 5 na verset 13. Oyo andimi nani oyo atindi ngai ye alongwi na kufa aye na nzela na bomoi. Na ntina na yango ezali kaka mwa nzela moko oyo ya mwa ntango moke. Tozonga na bokuse na Romains chapitre 5 mpe nsima tokozwa Yohane chapitre 7. Bino bozali kozwa mateya mingi nyonso ya ndeko Branham mpe toyebi ete toya makambo ebele ya koloba mpe soki Nkolo asepeli na kokoma lisusu koleka. Sasa epi nazali kosolola kokoma na tino etali motelemeli Kristo, kasi bino bokozwa makambo ebele ekozala esengo bino botanga yango ntango yango ekobima. Bato boni bazali kotanga mikanda ya ndeko Branham. Nani namona bani. Merci mingi. Natuni kaka te mpona boyebi, mpona boyebi ete maloba oyo nyonso ezali vraimen ya motuya mpona ngai. Ezali oyo ezali bilei ya bomoi. Oyo yango ezali mabiloi ewuti na lola. Ezali te oyo biloko oyo ezali 403 ans. Kasi ezali liloba oyo ya Nkolo emonisami na ntango. Na Baroma chapitre 5 na verset ya yambo elobi ete wana yo olongisami na nzela ya kondima, biso tozali na kimia na Nzambe. Boni kati na biso bango babiki makambo oyo na lolenge te bakoka koloba ete na nzela ya koloba ya kondima la Yesu Kristo ngai nabiki oyo ezali kusukisama na ngai mpe nazali kolongisama na ngai mpe nazali na kimia. Amen. Amen. Lokumu ezongama na Nzambe na biso. Yango ezali oyo moboko ya kilelakisi ya Biblia. Pe kotambola kaka kolonda na nzela na Nkolo. Biso tolongisami na nzela ya kondima. Pe biso tozali na kimia na Nzambe
na nzela ya nkolo na biso Yesu On Kristo. pouvait écrire Na ntina yango Paul akokaki koloba ete est notre ye azali paix. kimia Dans mpo na Éphésiens 2, biso. verset 14. Kotalelaka Ephésiens Il y 2 a des verset gens qui parlent 14. de paix. Eza na bato bazokosola Ils ntina na parlent de kimia vérité. mpe Ils bazokosola parlent na de bien. oyo ya solo, bazosola na Parlent oyo de ya vie. pole, bazosola na ntina oyo eza na bomoi. Kasi tala bango na pembeni, Ils n'ont rien. bango bazali na eloko moko te na kati na yango. Kasi Yesu azali nyonso mpe Et la nyonso. vérité, Ye azali nzela, ye azali solo mpe il est azali bomoi. notre paix, Ye azali kimia na notre biso, justification, ye azali notre elongisama na biso, sanctification, kobulisama na biso mpe bomoi na est biso. devenu tout. Bomoi na biso ekomi nyonso katikati na ye. Nous croyons-nous tous, Biso tondimi yango biso nyonso, si seulement nous pouvions soki kaka biso considérer ce tokokaki que Dieu kotalela a fait. oyo Nzambe asalaki mpo na biso, Nous tous, nous étions sur le chemin là. biso nyonso tozalaki na nzela oyo ya monene, Et biso soudainement, nyonso tokendaki mosika na nkolo, il mpe na posa nkolo abengi biso, placé à mpe ye atie biso na Dans le molongo na verset 2 de ye. Romains 5, il est dit, Na Romains 2:5, par qui nous avons na nzela na ye également obtenu biso par tozwi la foi na nzela ya l'accès kondima à notre état kokota actuel. na oyo ezali ndenge na biso ya C'est kobika un sasa état ipi. de grâce Yango dans ezali lequel nous, tolenge moko euti na en tant ngolu que des personnes qui na ont biso trouvé grâce, tozali kobika lokola nous bato bazwi n'avons ngolu. aucune Biso œuvre à tozali présenter. na Nous nous eloko moko te ya glorifions kosala na makasi na d'être biso, de ceux mpe biso tozali qui, par la komikumisa grâce et la na tina ete na nzela miséricorde ya ngolu mpe na mawa na Nzambe, bango d'être de ceux à qui la grâce et la miséricorde na nzela ont nini été nkolo apesi Nous biso avons ngolu été na ye. placés dans cet état de Biso grâce totiami na nzela divine oyo na ngolu kowuta et na nous Nzambe, avons libre mpe biso accès. tozali na Le mur oyo de oyo Nzambe séparation a polele été mpo na ôté. kokota na bokonzi oyo. La Oyo culpabilité miro ezalaki kokabola biso yango ekwei une question, mais elle a été clarifiée. La kokweyisama lettre ekoki de lisusu te condamnation kazala a na été biso, déchirée. mpe mokanda oyo ezalaki kokweyisa biso yango epasolamaki. Na ntina yango biso ezali kozongisa Il y a des matondi. personnes qui Lelo veulent ezali toujours na bato remettre en question oyo le bazali koluka la toujours culpabilité, kosambisa mais jamais baninga, pour eux-mêmes, mais kasi toujours bango pour les mpo autres. na bango Avez-vous moko déjà te, remarqué? kaka mpo Ils na veulent bato mosusu. toujours Ye amonaka remettre en mabe ya question le bato point de la mosusu, culpabilité, mais amonaka toujours mabe ya pour les bato autres. mosusu, Jamais kasi ye moko amemonaka te pour oyo ye eux-mêmes, moko azali. ils acceptent Kasi mpo na bango moko bazali kondima ntango mosusu ete oyo ya mutu yango esi emonisama, kasi balingi kofutisa bamisusu to komemisa bango mokumba na ntina ete oyo mabunga na bango ekoka komonisama pwasa. Botika ngai nakoka koloba yango boye, ezali te eloko moko oyo ya esengo, kasi kaka ezali oyo oyo Nzambe apesi biso na nzela na ngolu na ye, yango nde ezali kokende, ezali liboso kotalelaka mosala oyo yasala biso na Golgota, mpona ye asukisaki na oyo nde ezali kokweyisama ya moto. Ebongi na biso susu tokoka koswana so na te na ntina na yango. Ye apasolaki mokando ezalaki kokondane biso ya 500 ans, tokoka kosala eloko mosusu. Kasi sasa ye biso oyo ezali ete tozongisa kaka oyo ezali kokweyisama na biso kuna na kati na oyo ezali na bachandelier. To biso tokoka kotala kaka ekulusu, mpe oyo azali komona ekulusu aza komona nini? Ye azali komona lobiko, ye azali komona ngolu, mpe azali komona bolimbisami. Amen. Kuna okomona ndenge nini kokweyisama ya bato eza wana. Kati oyo azali kotalela Yesu Kristo kuna na ekulusu na kondima, ye akobikisama na mbala moko. Yango mpe lelo oyo ezali kokokisama mpona na ba oyo nyonso bakoki kondima na motema na bango mobimba. Nzambe azali kotalela kaka liloba na ye mpe na misala na ye ata 2000 ans soki eleki. Mpe yango soki koumela ata 1 million ya ane, Nzambe akotelemela kaka na liloba na ye, mpona ete afutaki mutuya, mpe oyoki mutuya oyo afutaki yango eleki mingi.
mpe ezali na Romains makoki chapitre 5 verset 2, il na va Romains plus loin. 5 na verset 2 Parce que akeso nous na avons mosika également na obtenu nzela na par ye la biso foi tozwi l'accès à notre état actuel na de oyo grâce. etali Et nous kondima na biso glorifions aussi de oyo na l'espérance lenge de na la biso ya gloire de kobika Dieu. ngolu mpe Mais tozali déjà maintenant, nous nous kobika ngolu glorifions de na Nzambe. l'espérance vivante Sasa que epi nous biso tozali portons en nous. komikumisa Pourquoi? kaka na ntina ete Parce que elikya oyo c'est ezali kati cette na biso espérance mpona ya elikya oyo justifiée. yango Une emonisami espérance qui est mpe fondée yango ezali Jésus na moboku est koyeba ete ressuscité, yesu kristu est yaza mort asekwa na kati na pour les bokufu ya bakufi mpe Et avant de monter dans la gloire, ezalaki mikolo ya il a misato su nsima mpe nsima liboso te yamata na nkembo alobaki ete préparer une ngai nakei kobongisela bino esika Je mpe ngai reviendrai nakozonga pour vous prendre mpona koya avec kozwa moi, bino to afin na que ngai là bino où elongo je suis, na ntina ete epai ngai nazali bino mpe dans Jean bokoka 14, kozala verset 2 et wana 3, na Jean 14 par verset la 2 et promesse 3 de na sa parole, nzela ya elikya ya lilo il a ya déposé dans nos cœurs cette apesi biso na espérance, liloba na ye ye atie yango espérance elikya oyo kati vivante. na biso elikya oyo ezali na bomoi Et il l'accomplira. mpe ye akokokisa yango Il lisusu reviendra ye akozonga prendre les siens. mpona koya kozwa Dans le oyo verset amema 3 ye de pembeni Romains na bango chapitre 5, il est na dit, Romains bien 2:3 plus, ekomami ete wana nous koleka nous glorifions biso ozali même komikumisa dans les afflictions. ata biso tozali katikati na pasi Cette espérance divine elikya oyo euti epai na nzambe résiste yango ezali dans toutes kotelemela les épreuves, ezali dans toutes kotelema les koba situations de la komekama vie, nyonso quoi na qu'il makambo nyonso arrive. ekoki koyela biso ata Ce yango que eye Dieu ndenge nini a fait en oyo nous nzambe asali kati na biso est au-dessus. yango eleki makambo nyonso amen Cela ne peut pas nous entraîner dans la vie. yango ekoki komema biso na libebi te Qu'est-ce que Paul écrit paul alobi dans nini Romains chapitre 8? na Romains Ni les chapitre 8 hauteurs, ni les ezala profondeurs, oyo ya ni ce milai qui est oyo ezali présent, na ni ce qui est mozindo à venir, to ezali ni la tomona tribulation. to ezali koya to Rien mitungisi ne pourra nous eloko moko te ekoki séparer de kokabola l'amour de biso na Dieu bolingo na nzambe manifesté en Jésus. oyo emonisami katikati na yesu nkolo na biso alleluya Romains 8, verset 39. Romains 8 et La 39 réconciliation avec Dieu boyokani na nzambe est pour toujours si parfaite yango ezali et vraiment éternelle. na oyo ezali bule te na bomoi na seko Impossible de mpe séparer. ezali na eloko moko ekokabola biso na Dieu, bomoi na boyokani na nzambe te c'est Dieu qui l'a mpe nazali rassemblé. koyebisa biso À ezali Golgotha, nzambe il y nde a eu motu une réunion, asangisaki un biso na rassemblement. golgota kuna na Il y a eu une golgota lisanga réconciliation moko divine avec ezalaki l'humanité. mpe 2 Corinthiens boyokani chapitre moko 5, na verset 9, nzambe verset ezalaki 19. 2 Corinthiens Dieu 5 était 19 entré, nzambe azalaki réconciliant kati le na monde krist avec lui. koyokisaka mokili na ye Dieu moko kati na est krist réconcilié yesu avec tous ayokani na ceux qui baoyo seraient nyonso prêts à accepter bazali personnellement na la mitema no rédemption bakatani par koyamba le sang de oyo ezali kosikolama na nzela ya makila na mwana mpate amen Et cette réconciliation mpe boyokani oyo avec Dieu na nzambe est éternellement yango ezali indissoluble. seko na seko mpe ekoki kokabwama ekolongwa te Il y a des gens qui croient pendant quelques années, eza na bato puis bazali ils kondima redeviennent mwa ntango croyants. moke mpe nsima Parfois, ils suivent le bakwesi Seigneur, parfois, ils ne suivent plus. kondima na bango ntango mosusu bazali kolanda nkolo ntango mosusu bazali kondima te ngai nandimaka na lolenge wana te ngai nakoki kondima kaka ete motu moko ebongi aleka na komekama nyonso kasi koyokana na nzambe yango ebongi ete telema ezala na pasi to na makambo nyonso oyo mabe kokomela biso to makambo nyonso nkolo azali kozika ete ekomela biso yango ezali mpona malamu bolamu na biso kasi moyine ye posa na ye ezali ete akoka kosukisa bomoi na biso lokola ye asalaki yango na job yalingi otindela biso makambo oyo ya pasi na ntina ete wana biso tokoka kozanga elikya kasi moto oyo na nzambe ye azalaki na motema nde mobimba ete ata bapasi nyonso oyo ekokaki koya ata makambo nyonso bakamarani bazalaki koloba ye akokaki koloba kouta na motema mino mobimba nayebi ete mosikoli na ngai azali mpe akotelema moto na suka wana koutaka na putelo oyo kotayelaka Job 19 verset 25 oyo mwanzi oyo azali kotelema ti kuna na suka na mokili mpe lobani na ebelo 619 kuna na katikati na bokonzi
na oyo na bule makambo ezalaki ebele mpe bamisu bazalaki na esika na bule basima ye na esika na bule mpe nsima na yango ezalaki na oyo rido moko boye mpe na kati na nsima na yango ezalaki mwange na alliance na nzambe mpe kuna nde nzambe azalaki komimonisa mpe azalaki koloba mpe oyo rido oyo epasukamaki mpe oyo ankre na biso ya kondima ezali na esika moko ebombani te kasi ebombani na mitema na biso ebombami epai na nzambe ye moko azali yango ekatama deja na mbala moko elongisama na mbala moko mpona ete nkolo azali kowumela ndenge moko lobi lope libela na libela soki biso tokoka kosala yango biso ndenge kosala yango na makasi na biso kasi ye nde asalaki yango mpe biso tozali kondima yango we kotala elaka Romains 5:23 koleka biso zali komikumisa kaka ata na oyo ezali pasi toyebi ete oyo pasi oyo ekopesa biso elikya mpe biso toki tokenda mokanda na bayebelo ebi ete biso ya na posa tozala na bopikeleki mpona nsima na biso ya kokokisa posa na nzambe tokoka kozwa biloko oyo ye alaki biso. Hébreux 10:30 wana konyokwama ezali kowuta na kokitisa mpe oyo ezali elonga ebimi katikati na komekama ekopesa biso ngulu. Romains 5:5 elikya ekosaka te mpona ete bolingo na nzambe esopami na mitema na biso na nzela ya molimo mosantu oyo epesameli biso. Amen. Ntango biso tozali kosola ntina bolingo na nzambe bongi na biso tososola ete eloko nini nzambe alingaki koloba na nzela wana. Bisika nyonso na binzambi nzambi bango bazali kosolola na ntina etali bolingo na nzambe bazosolola mpe na ntina na ngolu bazosolola na ntina lingomba na nzambe. Kasi nani yango vraiment azali oyo azali kiteni na kati na lingomba na nzambe na nzela na ye na tokoki komituna loboko na nzambe monisami nani ayambisa yango oyo biso tozali koteya yango nde nzambe azali kotuna na nzela ya mosakoli Ezayi 3 yango ezali pasi te komilongisa yo moko mpe kokoba na nzela na yo. Eza na ndeko moko kala mingi te alobi na ngai ete abai ndeko moko ezalaki malamu mpe biso alaki kozalwa makambo oyo ya kufa mpe kobunda oyo ezali na kufa mpe na biso ndeko na nga mwasi ndeko na biso alali awa na kimia nyonso mpe wana topesaki ye lipakolami ya suka oyebi te eloko nini esalaki kati na ngai bato baza kotya elikya na bango na oyo mutu mosusu azali kopesa bango bazali kobungisa oyo ezali bimakanisi na bango mpe Paul alobi nini awa yo koki kondima yango kutu te na oyo ezali koya nsima pai ezali koloba mete ye alali na kimia nsima ya kopakolama mafuta ya suka kasi amonaki te kolamuka oyo ya suka biso na makambo ya kokosa bato te bango baza koloba lokuta bango bazozwa makambo moko ya pete mpona bato bakwa kotya mutu na bango kasi mposa na biso zali ete tokoka kobika libiki na nzambe mpe tokoka kozwa kimia na nzambe epui te molimo santu bolingo na nzambe yango esopanaki na mitema na biso na nzela ya molimo santu mpe na ntina na yango ekomonisama na ntina ete bolingo yango eza na suka te. Soki tozali kotala moko na moko ndenge ni biso tobiki bomoi na biso ya bandimi tomoni ete bolingo ezalaki mpe na pwasa bolingo esili yango ekei mosika eza na bato oyo batambolaki biso na elobiso bato bayambaki biso bango bapesaki biso na mbote balobi ete tolingi yo na pwasa bazwi banzela na bango moko
bolingo na Nzambe yango ezali na ebandeli te mpe yango esukaka te. Wana nde biso ezali kobenga bolingo mpona bamisusu. O biso tobengi bolingo yango ezalaki na ebandeli. Mpe yango ebandi kokweya ka wana kaka na komekama ya liboso. Mpe nsima ezali kokweya na komekama ya mibale mpe na suka yango ekweyi. Kasi oyo abiki bolingo na Nzambe ye balingaki euta seko na seko. Mpe ye akolinga mpe na suka te ba oyo nyonso Nzambe aponi. Tokoloba lisusu ndenge mosusu te. Bango bazaloba ete lelo ye asepeli na mutu, lobi aboyi, lobi azali mutu na mawa, lobi akomi mutu na kanda, lobi azali kolimbisa, lobi akolimbisa te. Kasi eza ndenge wana te ya Nzambe na biso. Ye azali mokonzi na bakonzi. Ye apesaki mobeko mpe na mobeko apesaki akomandema. Mpe na komandema ye apesaki kokweyisama. Na kokweyisama ye apesaki elakelami mabe. Lokola oyo azali mosembisi. Ye moko afungolaki nzela mpe ye akomaki mutu mpona kozwa kokweyisama na biso mpe akoka komonisa kofungolela biso bolingo na Nzambe. Na ntina na yango te mawa na Nzambe kati na Kristo yango elongisamaki na oyo ezali esambelo. Mpona ete ye asepelaki azwaki likolo na biso kosambisa na biso kokweya na biso mabunga na biso kokweyisama na biso nyonso totiamaki likolo na ye mpona biso tokoka kozala na kimia. Mpona nini tozali kotanga na esika oyo sasa ye biso tozali na kimia na Nzambe nyonso etiamaki likolo na ye mpona kimia na biso, mpona kimia na ngai, mpona kimia na yo. Amen. Soki biso tozali na kimia na Nzambe wana biso tozali na kimia mpe na baoyo babotami na ye. Wana nde molimo na Nzambe ezali kovanda kati na biso mpe bokonzi na Nzambe kodondwa na kati ya mitema na biso mpe na milimo na biso. Lolenge wana nde kimia na Nzambe yango nyonso ezali ebe kosangana na eloka moko. Soki totali na oyo etali bambuma ya molimo na Galati 5, na Galati 5 bandaka na likomio ya 22, Galati 5:22. Kasi bambuma na molimo ezali bolingo, esengo, kimia, motema molai, bolamu, kozala boboto, bosembo, kozala na mutu na kimia oyo akomikitisa. Wana mobeko etelemi makambo otie. Amen. Oyo ezali bambuma na molimo na nzela na ba oyo ya solosolo babiki oyo ezali libiki ya molimo lokola oyo likabo ya liboso. Biso likobondela Nzambe na motema na biso mobimba. Mpe biso toyebi likomio na mokanda na Romains chapitre 8. Paul azali kokolisa lilakisi oyo na tino etali lolenge ya mwana na oyo ezali lisiko mpe oyo ya liyambo. Na Romains chapitre 8 na verset 23. Ezali kaka ya ye te oyo ezali ekelamu kasi biso mpe lokola po oyo biso tozali na molimo lokola oyo likabo ya liboso. Biso mpe tozali kolela kati na biso mpe lokola wana biso ezali kozela komonisama na lika nini lisiko ya nzoto na biso. Amen. Awa ezali likanisi oyo elakisami biso vuma na pole biso oyo tozali
na molimo lokola likabo ya liboso de la première résurrection. oyo ezali mpona Il lisekwa ya s'agit liboso de la troupe des prémices. oyo ezali Il ebulukutu ya s'agit bato du oyo ya droit liboso d'aînesse. oyo ezali kotalela Il s'agit des premiers-nés. bokonzi ya liboso Il baoyo s'agit donc de babotami plus que ya de yambo dire simplement je suis croyant, ezali kaka koleka koloba ete nga nazali moto mondimi et de kasi croire ebongi na biso et komona mpe d'expérimenter kondima personnellement tout tokoka ce que kobika Dieu nous a oyo nyonso to nzambe apesi biso. Amen. Amen. Il y a une troupe de prémices. Ezali na ba oyo Des personnes bana ya que liboso Dieu a prédestinées bato oyo à nzambe contempler sa abongisa utakala bakoka gloire. Et Jésus-Christ, komona nkembo na ye. né Yesu Kristo azali oyo mwana ya liboso na nzela ya bandeko nyonso. il a été le premier. Ye azalaki oyo ebandeli Nous sommes nés de Dieu. mpe biso tobotami kowuta na nzambe biso tozali bana mibali na nzambe mpe biso tozali kondima oyo likomi elobi kotalelaka Yohane Au 3e chapitre. Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. oyo biso tozali yango nano emonisami Lorsque te cela sera manifesté, mpe ntango yango nous lui ekomonisama serons semblables. biso 1 tokozala Jean lokola chapitre ye. 3, verset 2. 1 Jean 3:2 Souvenons-nous de ces pensées divines tokanisaka oyo ezali makanisi na ye ya bonzambe mpe tobondela nkolo na ntina ete nkolo akoka kokokisa nyonso oyo. Amen. croient Boni qu'ils sont bazali kondima ete véritablement nés de bango nouveau par la solo parole babotami na nzela ya et par liloba l'esprit de Dieu. mpe na molimo na Laissez-moi en nzambe Romains. tika Amen. ete ngai natala Et maboko na ainsi, bino vous temboli. savez Amen. le droit d'aînesse, na ntina yango bino bozali na bokonzi ya mwana ya liboso la naissance de Dieu bomobotami et na la nzambe nouvelle naissance. yango nde Notre ezali Seigneur dit kobotama ya sika qu'elle naît de nouveau. kola alobi ete soki moto abotami Peut bana mibale te le royaume. ye akoki komona bokonzi na nzambe te. Jean 3 verset 3 mpe Jacques Nous l'a alobi clairement expliqué. alobi na oyo ezali Premier vraimen chapitre, verset 18. na Comment cette poasa naissance alobi de ete Dieu biso ndenge a nini lieu. kobotama oyo ya nzambe yango ezali komonisama Et ainsi, nous avons notre droit. na ntina yango mpe alobi ete biso tozali maintenant Jacques, na bokonzi na biso ya mwana liboso. verset 18. Jacques chapitre 20 na verset Selon son 18 amour, kotalelaka il nous bolingo na a ye engendrés ye aboti par biso la parole de na nzela ya vérité, liloba ya solo afin que nous soyons na ntina en ete biso quelque tokoka sorte kozala na lolenge moko boye prémices oyo bayeye ya liboso de ces créatures. epe ekelemu ya liboso Maintenant, en tant que les croyants, wana lokola bandimi dit que nous avons combattu. biso tokoloba ete biso tobundi biso tobondeli Priez Dieu biso tobondeli nzambe de nous aider. asunga biso. Nous allons pouvoir continuer à rendre des témoignages que biso l'Esprit de Dieu tokokoba nous a kotatola délivrés ete du molimo na nzambe péché, akangoli biso na masumu des choses na qui makambo ne nyonso peuvent tokangelaki pas makangamaki na subsister biso oyo ezali na ntina moko te mpe kobika liboso na nzambe te tozali kobika kati na biso chamboulement. kotungisama makasi C'était un combat spirituel. ezalaki etumba moko ya molimo Traversé. oyo nzela na yango biso toleki. Amen. Pas encore la nouvelle naissance. Kasi yango ezalaki mbotama ya sika te mbotama ya sika Ne se produit pas yango par nos ezali combats, kobotama te na bituma na biso to na mabondeli na biso. Mbotama ya sika ezali kaka ntango biso tozali kotalela liloba wana ntango biso tozali kobondela yango koki kokokisama na ntango oyo ngai mpe yo tozali kondima yango ekoki kokokisama te na makasi na biso. Yango ezali kaka eloko ewuti na nzambe mpona ete yango ezali oyoyo ezali kaka ya nzambe ndasisukisani mpe nazali kosepela sino te oyo azali kobondela malamu to ayebi koloba te ye nde akolonga oyo ayebi koloba te akolonga te kasi ezali ndenge wana te. Tala nzela na nzambe. Nazotanga susu na Jacques 1:18 kotalelaka bolingo na ye ye aboti biso na nzela liloba na ye. Amen. Kobiangama nzambe abengi biso mbala moko tokoka kobima na pwasi na lolenge moko ye na ebandeli nyonso ezalaki komonana na nzela liloba na ye
mpe baoyo nyonso bazali kondima mpe bazali kozwa momboto na oyo na nzambe bango babengami mpona ete bazala na bomoi na nzela ya liloba na nzambe mpe bazali kobotama ya sika mpona elikya moko ya sika na nzela ya nguya ya nkolo na biso yesu kristo kati na kufa kuna nde liloba na nzambe ezali to te oyo bango babondeli mingi oyo babundisi mingi bango baleli mingi babonde koloba ete bango babotami sika wana elingaki osala ete bato ebele babotami sika kuna na Ameriki balingaki bazala ba 31 million ou combien bongo kotalelaka mokili mobimba te ezali ndenge wana te bokeseni ezali ete yo talela zongela nzambe na yo mpe yo telema na esika wana tika ete makambo ekotela kati na yo ti ntango yo okoyamba kati na yo momboto oyo euti na nzambe liloba oyo na solo kati na kondima liloba oyo elobami yango mpe ezali likomi oyo ekomami yango nde ezali na bomoi nyonso mibale ezali liloba na nzambe yango ezali kozonga pamba te yango ezali liboso te ekokisama oyo nzambe atinda yango nzambe nde alobaki ete moi ebima mpe ebengamaki Genèse 1 na verset 3 nzambe abimisaki nyonso na bomoi na nzela ya liloba na ye na Jacques 1:18 ekomami kokokana na bolingo na ye ye aboti biso na nzela ya liloba oyo na solo amen amen ngai mpe yo tozali na ndenge moko na ndenge moko vraiment nzambe apesi biso biso ebongi ete biso tokoka kolongisama na nzambe mpona ete biso yambi momboto na liloba mpe momboto eboti kati na biso bomoi na nzambe bomoi oyo ezali kati na biso mpona seko na seko na ntina yango mpe solo ezali kati na biso ngolu mpe mawa na nzambe ezali likolo na biso ezali kaka na lolenge oyo mpe ekomami ete na ntina ete tokoka kozala baoyo bamoni eloko nini nzambe abandi na bomoi na ye biso wana kristo ekelamu ya liyambo ya nzambe ebandeli katikati na ye momboto oyo ya liloba ekomaki nsuni mpe liloba ekomaki libiki liloba oyo elaka yango epesamelaki na Marie kasi ye azalaki momboto te ye azalaki kaka vase to libulu ye azalaki kaka vase kaka ya na nzela na kati ya vase oyo momboto na nzambe epecamaki mpe na nzela na yango oyo ezali bonzambe ebimisamaki emonanaki ye abotamaki na nzela ya liloba na nzela ya makila na ya mwana na mpate boyokani bolimbisi mpe nyonso to oyo nzambe alingaki kopesa biso yango emonisamaki na nzela ya makila oyo ya bule mpe bosantu oyo esopanaki na ntina na biso kasi momboto na nzambe ezali na motuya pase momboto na ntina te bomoi ya nzambe kwa komonisama mpe tokokende na mosusu kotengatanga na Yohane Jean 16 na verset 7 kasi ngai nazali koyebisa bino lelo lisusu ye azali koloba solo ye alobaka eloko mosusu toze kaka solo kasi nazali koyebisa bino ebongi mpo na ngai nakoka kokende mpo ete soki nakei te oyo mosungi ye akoya te kati na bino kasi soki ngai nakei ngai nakotindela bino yango ote ntango ngai nakokende nakotindela bino yango soki ngai nakei nakotindela bino na verset 8 mpe ntango ye akoya ye akolongisa mokili na oyo etali lisumu boyengebeni
ce qui concerne le péché, na oyo etali parce que je ne masumu crois pas. mpo nete bango bazali kondima te En na ce qui ngai concerne la justice, na to oyo ezali sembo mpo nete ngai ake epai na tata mpe bino bokomona ngai te en ce qui concerne le kasi jugement, na ntango oyo ezali le prince kosambisama du monde. oyo mokonzi na mokili oyo ye basi basambisi ye Ici, il y a trois choses awa eza na makambo qui mibale peuvent misato être données et oyo ekoki révélées kopesamela que biso mpe koka par le komonisama Saint-Esprit. kaka na nzela ya molimo santo Qu'est-ce que Jésus a dit en ce temps? nkolo alobaki nde na Je ntango wana recommence maintenant. kosambisama ezali sasa ipi Verset 18. liki J'ai vu 10-18 Satan ngai namonaki satana tomber du ciel. kokwea kouta na likolo lokola mwa minzoto La victoire de notre Seigneur, elonga ya nkolo na une biso victoire totale, complète, mpe yango ezali elonga oyo ezali na nyonso a été envoyée. molimo yango etindamaki Premièrement, ya nzela ya liboso pour ouvrir mpona kofungola les yeux. Et c'est ce que le Seigneur a fait en nous. kofungola misu ya Nous baoyo étions bazalaki tous komona partis du te monde. biso tozalaki na L'Esprit a bato seulement bazalaki biso ozalaki na kati ya commencé à mokili agir dans nos vies. kasi lokola toyebi ete molimo nde eyaki kosala na Et nos yeux bomoi na biso se sont ouverts. na ntina ete miso na biso koka kofungwama amen Ce que nous ne voyons pas auparavant, baoyo biso bazali komona te kuna na ebandeli actuellement, na pwasa on le voit. to bazali komona yango Il est écrit au verset 8, ekomami na verset 8 quand il sera venu, mpe ntango ye akoya il convaincra le monde ye en ce qui akolongisa concerne le mokili péché na oyo etali lisumu et le jugement. na oyo ezali sembo mpe kosambisama mpe makambo En misato ce qui ezali concerne le péché, na oyo etali la justice kosambisama et le jugement. bosembo mpe kosambisama Ces trois choses makambo oyo misato doivent être révélées yango emoni à te chaque ekoka croyant. komonisama na moko na moko Mais dans moko likolo na l'intégralité, nyonso te si cela kasi ne na se produit pas, alors notre vie de foi tournera. bosantu na bozwi nango nyonso Nous devons comprendre biso ebongi na biso ce qui est tososola dit awa ici ete par les saints. likambo nini ezali kosolola awa na Tout à ntina ya l'heure, nous molimo avons lu dans santu Romains chapitre 5 totangaki na que Romains nous avons chapitre été 5 justifiés ke par biso Dieu tolongwamaki na nzela par ya la foi en nzambe Jésus-Christ. na kondima na yesu kristo Mais ici, kasi dans Jean awa 16, na Jean il 16 nous est dit que esololi na biso le ete Saint-Esprit ntango sera molimo venu, santu il ekoya convaincra le monde. ye akolongisa mokili amen Nous convaincra tous ye akolongisa biso nyonso appartenant au monde. na baoyo nyonso bazali na mokili En ce qui concerne le ye péché, akolongisa biso na oyo etali lisumu eloko ya liboso yango en ce qui wana concerne le péché, na oyo nous etali allons le voir dans lisumu la suite. mpe Je nsima ne tokomona veux pas makambo mosusu anticiper, mais nalingi Frère kokende Branham a liboso toujours te souligné que kandi ndeko branam alobaki l'incrédulité est ete le péché auquel tout le reste kozanga est lié, kondima qui ezali entraîne tout le lisumu reste. ezali komema masumu Et mosusu ce que notre Seigneur bino a bokomona dit nkolo na aussi. biso alobaki Je le relis nazali kotanga yango encore mpe na lentement, kotanga yango afin lisusu que nous puissions na tous pete na ntina ete biso nyonso le tenir tokoka kosimba yango à cœur et aussi, na mitema na biso si Dieu nous aide, le comprendre. mpe soki nzambe alingi tokoka kososola yango Quand il sera venu, mpe wana ntango ya koya convaincra le monde en ce ya qui concerne kolongisa le mokili péché na oyo etali lisumu et le jugement. oyo ezali Si je m'arrêtais kolonga ici, mpe sans avoir kosambisama besoin de continuer à lire, soki nasuki awa wana nali kokomba lisusu kokoba ti à ce sujet kotanga pendant te 30 ans, wana kotalelaki lisumu ewumelaki ata 30 ans toyebi te donne directement oyo dans les nkolo deux azali versets. kopesa biso na pwasa Et na ça, c'est le point. baverse La mibale plupart oyo des prédicateurs lisent, baoyo nyonso bateyi mingi bazali koteya kaka apportent leur philosophie, mpe bazali leur komema interprétation, oyo makanisi na bango bayokolaki na klase façon bazali komema makambo na ndenge bango moko balingi ezali ndenge nous wana te n'avons plus rien à classer. biso ezali Nous eloko moko te ya devons tout kotia au na plus respecter l'ordre divin komitiela et continuer à biso lire. ebongi kaka tolandela mwango na nzambe mpe tokoba De la kotanga lecture des saintes écritures. oyo ezali Ne vous arrêtez nulle part. eliki à ya moins mpona que ete le sujet totangaka n'ait été kaka traité totangaka jusqu'à kaka la fin makomi dans la parole. osuka te kasi Et yo là où okende Dieu liboso s'arrête, nous pouvons mpo nete aussi epai yo certainement osuki nzambe mpe le akosuka premier wana verset 8, Jean na 16. verse 8 ya Quand Jean il sera 16 venu, ntango il ya koya convaincra le monde ya en ce qui kolongisa concerne le mokili péché na oyo ezali lisumu et le jugement. mpe kosambisama Je lis maintenant le verset 9. na En ce verse qui 9 concerne le péché, kotalelako parce ezali qu'ils ne lisumu croient pas en moi. mpo nete Amen. bango bandimi ye te amen. Qu'aurais-tu prêché à ce sujet, frère Coupeau? Ouais. Qu'aurais-je prêché? Qu'aurions-nous tolingaki prêché koteya sur lisusu cette nini première partie? soki oyo Qu'aurions-nous eleka ya prêché liboso sur le oyo péché?
nga toteya cet nini après-midi. na Le pokwa Seigneur oyo résume tout nkolo et azali ramène kokangisa tout au nyonso même mpe azali dénominateur. kozongisa nyonso na moboko Il nous moko donne à ye toi azali et à moi kopesa yo la mpe même ngai réponse, à savoir la réponse de Dieu. oyo ezali réponse moko eyano Mais moko si nous nous koyeba écoutons eyano na nous-mêmes ou nzambe nous écoutons les autres, soki biso azali koyoka biso moko to tozoyoka nous bamisusu n'obtiendrons jamais une biso réponse tokozwa divine. eloko moko to Pardonne-moi eyano d'avoir moko mentionné te ton nom, wuti mon na frère. nzambe limbisanga ndeko na Tu ngai so aurais natangi prêché nkombo na la yo même chose. yo Je le ndingai sais. koteya Je mpe voulais lolenge juste moko souligner ce point. nalingai kaka Verset kobeta 9, sete na likambo en wana ce qui na concerne verset le 9 péché, na oyo parce etali qu'ils ne lisumu croient pas. parce bango bandimi ngai te Ouvrez le verset parallèle dans Jean chapitre 8. soki totangi likomi Si vous ne mosusu na croyez Jean pas chapitre ce que 8 je suis, soki bino bozali vous kondima te mourrez oyo ngai dans nazali vos péchés. bino Jean chapitre 8, bokokufa verset na 9. masumu na bino Est-ce que c'est écrit ainsi? yango nde ekomami boye Si, que c'est écrit. yango nde iyo ekomami Et cette incrédulité tika ete entraîne tout le reste. oyo kozanga kondima oyo ezali komema Peut nyonso même entraîner yango ekoki komema meme ntina kati na biblia verset 9, Jean 16. na Jean 9 En ce qui 16 concerne le péché, na oyo etali lisumu parce qu'ils ne croient pas. parce que bango bazali kondima te En ce qui concerne la justice, na oyo ezali bosembo tokoloba nini na ntina na yango boni bandimbola toki kopesa na ntina ya makambo oyo kasi ya likambo epesami na mokuse na verset 10 na oyo ezali kolongisama ezali mpona ete ngai nazalaki kokende epai na tata mpe bino bokomona ngai lisusu te tokwaki kotuna ete eske eyano ezali vraimen pete te nzambe akomisi likambo ape pete ezali ndenge wana te ye apesaki kaka na mosuka na mokuse makambo oyo nyonso yali ya minene mpe ye asalaki nini alakisi yango na ntina ete biso tokoka kozwa makasi verset 10 na ntina etali oyo ezali sembo mpona ete ngai nakei epai ya tata na ngai ye akomaki elonga na biso mpe nsima na ye kokokisama oyo kolongisama oyo biso tolimbisami na nzambe ye azongisama akendaki na nkembo mpe kolonga na ye yango epesameli biso na nzela ya kondima na kati na mosala na ye oyo ye akokisaki na Golgotha. Amen. Na ntina na yango biso tolongisami na nzela ya kondima na kati na Yesu Kristo. Amen. Mpe biso tozali kozongisele matondi biso tozali kososola ete biso tolongisami ye azali kimia na biso. Amen. Na oyo etali kosambisama tokoki koloba ngo na nini na ntina likambo oyo ape makambo epesameli mokuse na oyo ezali kosambisama mpona ete bokonzi na mokili oyo yasi asambisami ngai nikanisi ete nakoyisi makomi te wana ngai nazali kotalela liloba na Genèse chapitre 3 na verset 15 ntango wana nkolo na biso apesaki elaka ete momboto ya mwasi oyo elingi koya oyo elingaki koya yango ekoniata mutu na nyoka yango nde ekokisamaki mokonzi ya mokili oyo ye asambisamaki mobeko ekweyelaki ye biso tosombamaki tolongolamaki na kati na maboko na ye mpe biso tokangolamaki na ntina na yango yango nde ekomami molimo na nzambe ezali kovanda likolo na ngai mpona ete ye apakoli ngai epakolami mpona akende kosolola makambo ya oyo ya malamu na oyo bazali babola nakoka koloba na oyo bakangami bakomi bakangolami mpe nakoka kotatola mbula moko ya ngolu na nzambe Jean 9:16 na ntina ezali oyo lisumu mpona ete bango bazali kondima ngai te ndeko na ngai ndima lelo lokola likomi elobi ndima yango lelo lokola oyo likabo moko ya ngolu epesameli biso ndima ete satane
Le oyo prince nyoka de na ce monde kala a été oyo jugé, mokonzi na croit mokili qu'il a oyo ye été asi jugé, qu'il a été asambisamaki vaincu, mpe ye alongaki et sa tête balongwamaki a été mpe écrasée. motu na ye yango enyatamaki. Il a planté l'aiguillon de la mort dans le talon de notre Seigneur. Ye atiaki Comme il ombele était na ye dit, ya kufa na likolo ya nkolo na biso, kasi yango elobami ete yo okoniata motema na ye, ekomami ete yo okozokisa ye matambi, écrasera la kasi ye akoniata Tout o cela s'est mutu na produit yo. à la croix de Golgotha. Nyonso yango ekokisamaki na kuna na Golgota. Gratuit Biso tozali et na joyeux salut elikio ya et ya ofele nous rend heureux. lobiko oyo ya ofele yango nde ezali kokomisa biso bato na Que esengo. j'ai pensé pendant le voyage. Nakoyebisa bino te nini ngai nakanisaki wuta towutaki mobembo na mboka na Autriche, kasi soki nayebisi bino Vous le comprendrez. nandimi ete bino bokososola yango na ndenge moko ya malamu. Nous avons eu Biso une merveilleuse réunion hier à tozwaki Strasbourg. kosangana moko ya kitoko na Et un Strasbourg, petit cercle ezalaki kaka mwa intime et chaleureux. lingomba moko Ils savent moke, que je les aime kasi comme je vous aime aussi. bango bazali ma na moto balingi biso mpe biso tolingi Pas de biso bango. nationalité, pas de frontières, Bolingo rien na du Nzambe ezali kotala oyo ezali ekolo tout. te. Connaît Dieu et Bolingo na Messie. Nzambe ezali kaka Alléluia. komona Gloire. Nzambe mpe ba oyo ya ye, nkembo na J'ai Nzambe. quand même pensé, Mpe ngai nakanisaki eloko moko, repensé à une kokanisa ete je nomme encore une fois nazali notre frère Cooper. koloba susu na nkombo ya ndeko na biso Kufe, nazali kokanisa na ntango wana, mpe soki ezali ndenge wana akoka koyelimisa ngai, kasi nayokaki makambo oyo mibale oyo elonga mpe mbote. Mpe ntango nyonso yalai kaka ndenge wana makambo awa maloba mibale wana, lobiko mpe elonga. Mpe lelo oyo na nzela nazalaki koloba wana ezalaki eloko ezalaki na ngai na motema oyo ezalaki posa na ngai makasi, mpe naza koloba ete nkolo bakoka kososola bato oyo bazwi liloba no na ndenge moko ya mabe, mpe bango batondisamaki na milimo mabe, kasi bango nde bazali kotatola liloba oyo. Kasi tika ete maloba oyo ekomela lisusu bango ata na mbala moko, ete elonga na yo koka kotatolama na ntina ete bato nyonso bakoka kosepela, bakoka kozongela yo, ebe ete nkolo akomonisa melonga ya lobiko na ye. Mpona yango ekomami na mokanda na Isaïe, lobiko ezali kowuta epai na nkolo na biso. Tokoyemba amen. Elonga ezali koya, mpe biso tokoyemba elonga na Nzambe na kati na ndako na Nzambe na mokolo na nkolo. Yango nde ezali mokolo moko kitoko, ete Nzambe akoka kotondisa biso lisusu na boyebi, na ntina ete tokoka kozwa makasi wana biso ezali kotalela lisusu liloba oyo na pokwa oyo. Liloba na ye ezali solo oyo ye alaki ya kokokisa yango lolenge moko na lolenge moko, ye abengaki ete ekelamu koka kobima, likelamu oyo emonisamaki, mpe lolenge moko ye amemi susu na pwasa oyo ekelamu ya molimo. Suka biso tokoyokisa masoni te. Soki na nzela ya banani liloba oyo elobami ekomi eloko na solo, soki bato yango bazali komona ete bango bapakolami lisusu na minoko na bango na nzela ya molimo moko wana, Nzambe akosala yango. Etulukutu ya bato ekokokisama, mpe bango bakosepela, mpe liloba mpe mokolo moko ekokoma ete liloba ekozala na boyokani na molimo, mpe molimo nde kosala ete boyokani oyo ekozala moko likolo na mosusu, na ntina ete ngolu na Nzambe ekoka kosalama
na nzela ya bolingo na Car Nzambe. c'est ainsi que Paul l'écrit. Lolingo nde Paul alobi yango Doit awa. être agissante par Po la ndima foi. ebongi ete esalama na nzela ya Branham l'a également dit. bolingo mpe Branham alobaki yango. Ce don est exercé dans l'amour de Dieu. Likabo yango esalami kaka na bolingo na C'est Nzambe. devenu Na ntina na une yango grande bénédiction yango ekomi dans le monde entier. lipamboli monene na mokili Que mobimba. Dieu a fait, Po Nzambe asalaki dit et promis par l'intermédiaire du messager. yango esalamaki na nzela ya Même mosakoli chose kokokanaka na liloba par l'épouse. mpe na ndenge moko likambo yango ezali katikati na mwasi na libala Et la chose se manifestera ezali pour nde la gloire kati na bango nde likambo ekomonisama de son Saint-Nom. mpo na lokumu ya nkombo ne na bule na ntina na yango Dit Dieu, Nzambe nde alobi et ainsi en sera-t-il. mpe ekozala lolenge wana mpo na lokumu Et la louange de mpe masanzoli na Amen. nkombo na ye amen. Amen.